Baninga tango kokie Papi gene tolobe la vie Papi gene tolobe la vie Yo suis sauté pas. Nazalaka moninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotikala kozala moninga na yote. Papi gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo? Toto za baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi gene tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi gene, nazalaka moninga na yo te. Papi gene, nazalaka moninga na yo te. Papi gene. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo te? Est-ce que naza moninga na yo te? Papi gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Papi gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gene tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Solas Kantous Papi gene omoni yango José de Londres Sida Bilele nazalaka moninga na yo te Papi gene. Moi je suis pas ton ami hein. Voilà moninga no te di bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo te Papi gene yo ebite azalaka moninga na biso te. Ngai mo grosso na Napoli nazalaka moninga na yo te Papi gene. Nazalaka moninga na bango te. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Voilà, chers amis, ici c'est l'homme de grignotage en sous-solo. Demandez-moi quoi? Je regarde la télévision avec les box Sepela TV. Je dis bien Sepela TV. Enjoy télévision. Vous avez toutes les chaînes du monde entier par le box Sepela TV. Juste votre connexion d'internet. Vous êtes Mobimba, RTNC, les chaînes de Kinshasa, Brazzaville, Ouganda, Cameroun, partout. Vous qui aimez le football, n'hésitez pas. Achetez votre box de Sepela TV. Vous regardez le monde entier dans votre maison. Moi là, je regarde les matchs de V-Club en direct de la RTNC de Kinshasa. Sepela TV. Sepela TV is very nice. Voilà, merci Nabino, merci la confiance, merci la disponibilité. Bolingo Sakanangwa à travers Bisso, Bao Yabino. Voilà, nous sommes à Washington, grand pays d'Amérique. Merci Nayo. Merci. Jérimbo Mana Canada. Didier, merci. Platini Chipamba, Eddie Mesaki, Émile Bamba de Zurich. Voilà, Papi le Carte Limité Formula Souka. Merci Nabino. L'on Yamba de Soussou pour Nabino, toujours. Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Noyamba Elelo, Zinoro de Makulusu, big up. Noyamba Lidjo Kwempa parce que Yakoloba Ezali. Boyebi ke biso na tolobe la vie, tant toloba ke makambo ezali, makambo ezalaka. Voilà, tout ça moi analyse moko moke na Lidjo Kwempa. Voilà. Les grands samouraïs. Papi gene. Est-ce que ngana moninga na? Est-ce que ngana na faire na? Est-ce que ngana faire no? Est-ce que ngana master na? Hein? Tolobe la vie. Est-ce que ngana master na? Tolobe la vie. Talande.
Oh, bonjour les gars, bonjour papi, kaka yote sengo. Yo venais les journalistes y aller là ngabwe. Et n'a invité son son de voiture. Oh bah tu n'es pas ça là nzoa. Va ça là nzoa. Ah type on a Portos c'est quoi comme ça la propagande pour comme député. Talana ba voleur ba comment ça la propagande pour comme député. Ayi bangal sous voiture. Comme on est Portos qui funga. Avant dans la salongo. Vraiment ceux qui ba mi konji ba kolandela pour la voiture nga na tika ke pa ya muzitu. Mais na yebite ndenge ni kene ko me panayi. Pas Muzitu, Adolphe Muzitu et son excellence Mfumumpa et pas ya maman Mujinga. Maman Mujinga Muzitu, Chantal Mujinga, maman natika kar merti lelo aluka kar wana. Njokande na yebite bango basala so ba jena petit moko mwela. Bazwa kar so ba kenango wapi na yoka kake. Oh Kare, tote kakar. Yé muto binginga tipango wana ozoko militaire comme député. Na yebite ba député ndengo wana. Babando yiba ba peuple. Portos qui funga. Le voiture nanga ezana le pango na yi. Sukoti lelo suite à la tête. Suite na loba suite parce que impossible parce que naza musika na tinda quand même natina mama lobe pa ya batu na ngai mais nalinga ki te parce que trop brutal. Azolinga comme député donc c'est-à-dire azoka da couverture vo ato yendeni aussi. Ato yendeni mais nazana ba oyo ba leki lisusu donc bazana ko ba Godard Motemona son excellence Godard Motemona bombote a trop vraiment bon ba leki bazali Muzitu yemongo tout de son excellence Fumumpa Muzitu Mujinga, Chantal, et Yaokoka. Tenatike parce que ça n'est témoin de quoi ça demi-frère nangai. Tu sais à s'approprier na voiture nanga tiens on a car si quoi bandio senga ben la minute netike non parking est-ce que ngana yibinde voiture comme ndenge comme kuna expliquer ngana. Voilà, c'est là où je m'en que non attention attendez on va voir côté na gouvernement quand même hein. Déjà, compliqué. A postulé bandundu kuna na kikwiti na masimanimba. Na terrain na olisus. Na terrain na ngalisus. Ah. Na et pourtant nga muna linga na salele ba promotion na. Parce que il n'est pas autre que demi-frère na ngai. Frangin nengo lobaka. Ouais. Mais je oui, omoni na pas si batuba basala kama betro. Na pas si mutu pas se découvre ka basala ba invention na pasi na nzala o mutu la nzala c'est-à-dire au boulé na olia ndenge nini oyebi solution reçoit c'est comme ça mindele to yekuta na poto mindele neige est-ce qu'on dit mindele go vivre na neige mais tala ba solution de la neige neige ça pas cité et ça net que boum olia li souté et ko li bino siko bolu kalini donc pendant ce 4-5 moments olia souté obimate yebi sanga solution ni reçoit c'est là où toujours le paquet. Les handicap. Félicitations. Oui, mais c'est pas possible. Hein? Donc la passe inde muta se découvre ka. Au lieu que nous sala bilanga na nzela bandundu soko longo bandundu. Olongo le kaka maluku okende ti okoma na bandundu okoma na bandundu mona te langa mon côté. Mais soko na longo awa. Na ke œuvre. Na ke quand, na ke le Havre. Non, que les Belgique écoute Nanzela Belgique. Au moins la place mon côté etikala. Bilanga tina zo comme la Belgique. Non comprendre c'est que mindele baleki biso na makasi na ko timula. Mais biso soko longwe. Ba longwe kaka ki mwenza poko na bazayi. Au moins Nanzela mon côté compliqué. Bango moko basoko ko solution te quoi? Bah c'est l'État. Mais dis donc, l'État y a qu'à la cimate. L'État y a repris ça, coup de pouce. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Vous savez rien. Vous avez la calicolo. Vous avez Congo. Vous avez l'État y a repris ça, yo tracteur. Oh, mutua yemba lo azo salate. Oh, yo mongo tu donc, ozo so attaque Congo te. Liboso nda kunoka po Kombola. El terrasse ya pamba ya balabala na bino. Ata bozo zela. Fati ayo sala bino. Fati béton. béton, il faut pas comprendre, c'est un Quinois. On ne va pas souvent comprendre qui est-il là. C'est un Quinois, il connaît toutes les souffrances possibles à battre. Et les anicroches, manipulation, tout, il connaît. Mais il est congolais. Propre.
Voilà. Yango no mona batu. Ba comprendre kakate que vraiment c'est pas par 5 ans il faut effacer 38 ans. 5 ans il faut effacer 38 ans. Wapi nakafumba mboka wena zana combien de kilomètres. Mboka na biso superficie na ngweza ndeni. Oyebi. C'est dit dans 5 ans au salisi au bongisi bandundu au bongisi kasai au bongisi lubumbashi au bongisi tout ça, mais il faut avoir la baguette magique ou bien la Mobutu le président de la République n'est pas un magicien. Il y a un moment on a 32 dans salut mais là. Alors le président de la République n'est pas un magicien. Hein? Mais écoutez, nous sommes au Congo, au monde. Nous sommes au Congo qui est là bandundu au jour place moko bandu ko lona lobi au monde ndunde boti au jour lela o lela nzale pas nani. Et pas mototé. Vraiment, c'est triste. Na makamusuto to uti oloba ya mutu wana portos ki funga wana quoi. Donc na comprendre te ngarabi yi utaka Canada yakana ba mitu ya ba Transmac. Lelo comment kuluka koteka voiture nanga. Yi mutu yakala chiffre ndengana. Hein? T'as vu un bien malaki profite pas. C'est ça. Alors, les gens qui ont pas exceptionnel, nous, Mikolo Belé. Ouais. Mikolo Lidjokwe pas Salani. Mikolo Lidjokwe pas azala studio kaka. Azala studio na robunda na tilelo na sepeli na komi na suka na mixage. Jean-Paul Matadi, le producteur na Jean-Paul Matadi, docteur na Bruxelles. Jean-Paul Matadi na Bruxelles. Docteur na ngai yemuta soanera Aza docteur, aza te mutu papa. Jean-Paul Matadi wana za na Bruxelles wana. Ye mutu producteur na ngazo sala to koma ki na suka atinda ki moi parti to poussani mo mke to komi na mixage. Ah pe kala mingi te dans 3 jours atinda li Royal lisusu. To sili sango. Na sali single il y a 5 chansons. Il y a 5 chansons, il y en a Nzembo Papa Wemba, hommage à Papa, hommage à Kourou, Nazana Nzembo Deo Gracias, Nazana Nzembo Mususu Banakin, on a Yembeli Kisasa, na Yembeli Banakisasa Nyonso, na Yembeli Congo, Nazana Nzembo Mususu na Yembeli Petite Moko, na Lela, comme il était. Bon, nasali lienze mwa kitoko Milot. Bon, nzembo mususu eza bon, eza banzembo na yembeli mutu na yembeli master nanga moko Chiwara. Chiwara linga ba yembele banzembo ler nyos. Chiwara ka yayo. OK. Alinga Rijana. Et donc mususu na robo akila eli susu ya mystique poye alingi kanga na yembele nzembo malgré modo wasalela kenzembo alobi non alingi pena vrai artiste musicien. Asala la nzembo na boite modogo toza bato forme asala ndenga nzembo na ndenga forme sikona leli penda nduliste quoi un cantateur quoi asala la nzembo yango na nzembo na yezawana Jean-Paul P Matadi nzembo na pezali ouais je commento sur la tant producteur zul alobi msalar na ye pour à produire na monde na kilelo ouais aozelani parce que c'est des comme asouté ala le longa na ba téléchargement mais non c'est des comme makaté mais ça le maka parce que vrai support ils a CD c'est des vrai support ce que ça l'endé mon CDT en tout cas dis-toi ça n'a rien parce que lobby mutoroyo kango a ozalati comment biso to na chance banzemo na biso bimana ba CD yango ezotika la kati lelo boso kango mais soka ezalaka neti banzemo lwambo franco nani Rochero ezala na réseaux sociaux olingo yo kango mais lelo mais sans histoire quoi sans trace ndenge to baka batika ba cicatricité vous comprenez si mais lelo yango nozomona kingai quel que soit réseaux sociaux vraiment on a conseil peu ya nazo pesa ba petutu bazo ya na sima ba petrus tout bazo Venezuela na sima na cimenterie ba comprendre que non réseaux sociaux oh sali comme nzembo moko boye ba sali moi mise à plat OK o lekina ngona ninyo na réseaux sociaux ngwe ba sali 1000 vies ba sali 50 vies et après au sala nini
Ceux qui 50 vues ici. Parce que ça passe éphémèrement, quoi. Éphémèrement, ça passe, quoi. Ça dure pas. C'est comme l'espace d'une fleur rose, quoi. Tu vois. Donc, mais écoutez, bien sûr, les réseaux sociaux, ça publicité. Éphémèrement. Beaucoup. Ouais. Il y a un qui va petit, moi conseil, il y a un petit frère. Même aux autres studio, réseaux sociaux, ils ont bien été. Ils ont bien pour la pub, voilà. Publicité, tu fais ta pub, quoi. Mais vraiment, il faut voir le support le plus amovible, le support qui va rester durant toute ta vie ou durant toute la vie du monde entier. Et ça a cédé. Beaucoup de studio, ça les cédé aussi, au côté réseaux sociaux. Comme ça, tu as un support qui reste, quoi. Parce que bien, vous comptez, on a vu. Vous comptez vu, 14 000 vues, ça va, on a lancé le vu, on a lancé le vu, on a lancé le vu, et ça pour Binoba, Papi Gen, Binoba, tu as, journaliste, vu, et ça pour Bino. C'est pas pour nous les musiciens, qui ont lancé comme moi, clip, on a le Bela Mwanza. Non. Mais non, il dérange mais sauf que tout le monde que tout en amir, souk, musique, et dérange mais est-il que ce qui dérange, c'est pas le bac à petit à quelle musique hein? Il dérange parce qu'il est artiste. Bon, bisous de artiste, tout le monde que demeurer, tout le monde tous à la caca. Ozala kaka ata ozala succès mais il faut ozala parce que ozala succès on a ba connaissance on a une expérience et voilà c'est là où toujours linga que non c'est des tikalaka ta lelo to comment olandela ba cassette so ba rochero ba sala ba cassette ba sala ba nzemo na ba cassette te je crois que lelo to koki ko yo katanze mo rochero teni ya franco ni ya il y a docteur Nico, il y a tout va pas ça quoi, tu vois. Et ça vraiment moins difficile parce que mon biso va congolais mingi musicien na biso mingi to ba kota classité et ça na difficulté wana yako yeba schéma hein yako kenda yako sala musique pour esuka kuna parce que muta kota classe ta komona ngai kambala moko soit to mona ba simbikisi ba asalibu tala siko bo ba simbakisi bazo mona ba résultat Boba simba kisi. Bazomona ba résultat. Et surtout que bakufa na bango pe avant basili sakate pour une fois que nous sale la moto wana. Obino c'est na bino vivant on simba kwate. Na biso en tout cas na bato ba simba gwa. Na vivant. Oui. Eza ya otanga kombote boyebi bango. Eza na bato ba simba gwa na viva, eza na bato ba simba gwa te na viva. Eza na bato ba simba gwa na viva ba ya ko boma viva. Parce que musique linga gwa te. Musique a bien pour le succès mais na tête là on est côté et l'autre quand tu allé na viva bandi ko ça songindingo lingi simbiki c'est succès bas mais après au monde que nous vie na yo écourté donc nous vous avez boyebi que non aye à changer cela oui bana ke mona na rapeti toujours quand on ba solo o kota botoki solo mo solo moko boyoyoka ya bizarrerie ou bien bilambo lati toujours tala bilamba ndengo lati tout mona basini et bien est-ce que bilambo balata ngolero vous comprenez parce que bokene studio boyemba mutu moko lati couper moko mystique au mona couper salité comment mutu lati couper salité ayena studio na yo yemba osani désordre de bandits on a c'est désordre de bandits voilà condition ba pesa yende ngwana do ba landela ba condition ba msu ba farata balia ba farata ba msu ba c'est là ka ko mona yo que non ba toujours na regret na ba regret ya bato ba simba qui cité ba ça na regret il fallait pas mais nini via yambango via ko akokana na lijo kwa par les grands samouraïs kasi zoka kombuna ngati. Vous comprenez? À Kokananga, na œuvre. Mais habité qui je suis moi. Tout ça ndenge moté bisotu. Ya mona malana ngombe. Ngai toyo kuta papa mba danser, jamais ngana lukana komaneti papa mba. Jamais un jour na loba papa wemba ngai sikoyo na lekai. Ah non.
na ke simba kisi pour vivre comme yanga nazo kambongo belé tu vois non et puis ndongo zakana peso to vanda kaka boye bakosi yo na mouvement elmo so balinga yo te bakosi yo yo mona neti balingi yo kende simba kisi wana balingi yo tatati na mwana ke simba kisi mais soki tatati ndio kende simba kisi c'est que yo moko luka kya po même chose ngapela lingina sala ngengene tilijo kwempa na lingina sala ngengene tilijo kwempa na lingina sala ngengene ti marai lingina sala ngenge neti gloria de montutu gloria bulukutu mwana mbinza mwana ngomba na lingina sala succès na lingina ke no vanda na mbinza neti gloria vanda na mbinza mais pourquoi oya vanda tena lemba place lijo kwempa vanda ko bien na matonge parce que edu mangenza vanda Bruno Dekese bana matonge o koma mwana matonge pour nous koma mwana matonge te pourquoi mwana matonge faut sala kisi vous comprenez c'est ça donc le musique et BBC musique et baby ezakaka bagwa et BBC musique parce que au moins musique linga guatin musique linga ka jamais gua ce qu'on sali gua c'est pour na succès mais est-ce que on beta guitare le colo simbi gua oyebo beta guitare te joa que guitare ka so beta obeta te ame simbi kisi on a ça au simbi kisi boine on a oyebo beta guitare te et tout ça c'est pour cela musique n'égale pas succès succès zali pona un plus succès ya kayango moko so keko joa yango place on a on to solo ba que non rien oyebindu le té parce que le cas renfort OK le cas renfort OK le cas et puis le cas mabeka pour matoi ezati na ba musicien belé so moni matoi ezipami matoi ezipani azo kalisute or que musique ezaka mikolo batu basala ba koma mikolo mais oui to kimbi c'était une expérience boya na laksa yo ndenge ni bayembaka na laksa yo ndenge ni ba komanze mona laksa ndenge ni ba betaka guitare on comprend bispo biso to sali solfège awa na poto na yakiawa el mungu to zakite na kota école ya solfège na sali solfège o moni banze mona ngana o mona religious so ken internet to betika religious oyo kabanze munga na sali za mutu moko ta sala banze moneti à part papa wemba na viva la musique c'est ce que je dis quoi na kosa yo te bango nyonso ba yebi ba moni album nete le religious ezawana comparant na babylone na bango papa mboko sala nga mindele mutawo teka vous comprenez pourquoi parce que bazo ko espérer na kisi les des autres ko kisi na mutu esili ko travailler kana yo telesi c'est fini on comme confiance na yaya wana te bon so mukolo yaya wana dae omoni nengo tikali malelengenze je comprends sikoyo banzembo loko aneti ba sesi là banzembo esala pena ke ça dit banzembo esala yo ouais on y osala ça dit pas no remixer ngoti ki lelo pena ozongisi batu parce que batu batu beta msusu bayoka kaka koyoka mais bayoki pena sikoyo ceci c'est là pena ce en live dit je comprends ça dit ozongisi batu ozongisi bakulu to na biso na temps wana po nous ana bulwana te on papi na opesa exclusivité wana o produire ngo kutundengo lobindengo na produire ngo so produire mais ngamo ko moniko on dirait pena lembela kango non mais on dirait ba chef-d'œuvre ba chef-d'œuvre bien sûr ba chef-d'œuvre ba lembela ngote oui, elle m'a lembela parce que Obinga n'a trop créateur. Yango mona kana akazongo la soute banzembo yakala. Et pourtant bazo conseil. Et pourtant voilà, c'est ça. Kasi toyoka conseil na yoka kate yango na. Mais sona yoka conseil na bino je crois na koki ko reprendre na ko sala déjà aux garant Jean-Paul Matadi na Belgique. A cause la garant beaucoup kutana na yepe Tiwara, Rijana ya tozong sa bilengi wa. Ya ozong sango yo moko.
D'ailleurs, invité dans la Suisse, non, que Suisse, je crois, on a fait en Suisse, je crois. Dans Zakuna, pour nous, petit nanga, vraiment, soirée, mon Zakuna, rive kono, ah ouais. Voilà, rive kono, coucou mon gars, nanina, Makulusu. Zinago, voilà, batunanga, Zinago de Makulusu, Rigo, rive kono, ah, t'es. Merci na Evre, ça là que nous arrivé. Et pour ça, merci beaucoup. Vraiment, Zalaka Kandengona ya na ebi eza milieu ba musicien, milieu musical, mouvement zanakati, ba vérité zanakati, ba likunya zanakati tout, il faut oye ba supporter neti. O supporter yango. Neti biso neti yo moko yebi comment on a vécu. Florine Tala, oyebi ça yo, oyebi en Florine Tala, il est là bon, ta Suleiman Bwangala. Quelle durée, quelle patience, mais qu'on décourage à rater la vie. Parce que ce qu'on décourage, c'est-à-dire que non, au koufi. On t'a découragé à koufi. Vous comprenez, mais les gens en vie, vous marché, t'inquiète. T'inquiète, même la soukaneti Windows colossal, au récolter résultat, il y a sémence. Voilà. Je comprends. Manzemoni salaire succès. Mais quand Manzemoni a salaire succès. Ceci c'est là, patati patata. État civil Mujingile. Deep état civil. Hello, hello ma chérie. Hello bon gélier. Na bambali yo suka bolamu, otuna koto mombili. Oyanandako, natuna ya pe, motuna maka. Milote. Hortense, Marie-Jeanne, Milote, Judith Libati. Plaisir à Ndengwana. Nalela. Donc, ça, bon, oui, tout ça qui n'a moujingile. Dipanda. Banani wana bazali kopekisa. Ponga na yo mama. To balana u. Banani wana bazali kopekisa. Ponga na yo stelai. To balana ezali ae batwa mitema mabe balingi kotia trouble wana en plus total après indépendant na sala ki mystique nze momoko mystique mais ekola ki pendate après toye mikili le toye mikili yo monaki to sala yudufisi bolingo ya giroje bolingo excusez-moi nazana moi ba petit chat donc Yudufisi déjà Yudufisi na album na otanga te so comme ba nini bon Yudufisi na album wana le jour J Porokondo Efraji Monimambo voilà. Monimambu est comme un problème. Si on a un studio pour nous, Monimambu, il y a un studio, il y a un studio, s'il vous plaît, bon, qu'il y a un finga papa Wemba, et balinga koyoka ngote. Et bon, l'air n'a pas sali examen de conscience, introspection. Non, moi, sérieusement, Bakoz en a raison, mais Bazan a raison, et a trop parce que na yembelango, ba leader na yembelango pona ba chef d'entrepreneur entrepreneur c'est-à-dire leur aussi sala musala exacte que bango bazo ba canaliser c'était pas pour une personne c'était non vraiment loin de là et ce qui est bimaka na marque on est inspiration et banda pekala monument bon les nzembonga na banango c'est-à-dire na zaki je te dis que j'avais encore 16 ans Kester Aibinzembo wana très bien Kester perd son âme. Aïe, bien bénéya, et va la mal à coche. Hein? Qu'est-ce? Vous comprenez? Il y a Ibinzembo, on a bien la salamo. Na kikuiti ba, na kikuiti ba. Eh bien, moi, mon oui. Ah, mais quand tu me franchement, au Kenya, Michael Jackson. Ah, voilà, c'est quoi t'inspirer rap? Attends, parce que Yoko, tu rien. Ben les hommes papi tu vois c'est comme les masques on met l'album on la mise ça là on était franchement ça n'a pas parole bien oui ma parole bien on dit que non Michael Jackson que t'as l'équipe au temps comme mutu pété quand je n'entends comme ya mutu té
natangi kombo ya patron balinga kofuta batu te patron azomona yo kaka neti kaka donc oye na ndako oza mwana na ye quoi mwana na nga comprendre c'est ça mais éviter que après ozokola pe vraiment tozaki bana l'air tozaki na ba 20 to comme tito comme na ba 25 ans mais normalement to bandi kozwa responsabilité ngai avant âge wana na bota na te mais là na koti na viva na ye ko bota na boti premier fils na nga na viva ozo comprendre mais c'est là où on a des responsabilités et bandit. Vous comprenez? Tout ça, quand on a 15 ans, 16 ans, c'est pas pareil. Et là, leader, il faut vous avoir quand même, conscient. Ce que l'Union société il continue. Jamais que bannir. Ah, ce que l'on a, monsieur Soroya. Ni non, monsieur Soroya. Quand il est kat, monsieur Soroya, oh, ce que l'on a, monsieur Soroya. Guitariste va éveiller. Ah bon? Ah non, c'est pas gentil. D'où on a que musique n'a pas moyen avancé. Parce que les chanteurs, les leaders, comme on a net, il y a un guitare. Les leaders en balo, il y a un boulot, il y a. Papa, il m'a dit que ça va beaucoup. Rigo Star, Moutazo, bêta, viens, il y a un baboy. Mais na kenere petit moi ya ba petit yo kak ba petit ba collègue yo ba na sima génération d'après moi quoi on a linga ko attacher ba la sœur chanteuse de la bangote ba comment au moins il a vendu penabo beta boy ah mais c'est pas possible ça beta azo c'est guitariste c'est beta langa eloko wana ya nani yo beta mais il chante yemba yemo ko décortiquer ba guitariste ba biso ba yele mais bazo freiner ba yele na bango nani na l'art omoni ko ya poli a travaillé à mutute poli orka ida ba à faire travailler batu on comprend poli a faire travailler ba chanteur bazo lo baké poli azaki salarié na non poli wa bano beto muwapi obiler poli a beto yo bi azala ajni guitare poli abanyon wapi obi Suzanela est-ce que type wana zako yebisa que salarié à côté na Suzanela popolipo Suzanela abani ba guitare isifi abeta wapi abeti te na viva la musique abeta na zaiko abeti siko yo nani un peu de respect. Il y a un musicien, un chanteur, surtout un leader, il manque de respect à leurs collègues. On va travailler dans le Foutaye bien rien. Ceux qui travaillent dans le moisi na wana ke moisi na ngazobelo be bana bango foutela bango minerval. C'est le seul papa mamuta salango. Na BG, bana BG lelo na habité. BG c'est secrétaire à vivre la musique. Est-ce que vous avez pas tellement beau pour le grand samouraï salarié nanga hein? Mais c'est quoi ça? Fair play, hein? C'est quoi ça? Hein? Non, comme mon aloko la bino bolingi là quoi bolingi là mbongo ngo pe bwana ngote mutu mokote na musicien mo taza l'art na kisasa parce que batonga ni supermarché ni studio ya pamba azana ngote ça la répétition que jaboto kitana biso ça la répétition pamba azana ngote instrument azana ngote ba instrument ya baluwa ba instrument ko louer et studio il faut y en a poto eh ben qu'est-ce ce mec là qu'est né au Sénégal hôtel à Youssou Dior c'est là où tu vas voir que il a l'argent mais ba oyo bana bango mbongo te oyo kazala mbongo et soko lobi ozala mbongo esalini okomi nango rien petit frère bo bangisa ka batu te bo bangisa na entre bino entre nti biso to sala ndule ya kitoko ya bien ya propre ya nzambe totala ka bino neti ba nzinzi ba kende ko ya likola manga. C'est ça, to telebino tapis rouge boya boleka boke kuna bobandi ko ganga pamba ngai na yemba ngai na lekisi petit. Faites attention. Il y a oui, naza d'accord. Naza d'accord. D'ailleurs Jean-Paul Azan dirait que tu vas rapper baza on dirait que
Baboya tata Baudry Badra, Baudry Kutwa, Baudry Badra, Inzaka Yumali Mwemba, Bangono Oleko, Basaki moi programme Andengwana. Garbino to zelana nous, pona omonika kabo, batovanda chaque jour na mona kaba osala aventure ok, nzoka ndeba ala projet wana. Mais je le suis sur le col ko quoi appuyer en oboye. Ah, vraiment na ndimion, na sepele même semaine prochaine to banda avant to kende Suisse quoi. Voilà. OK, je comprends. Toujours qu'il y a malembe parce que na les loyaux na yambio pour na faire comprendre ce mot le romogo. Et tant dans le ceci c'est là, je crois que Nazara qui peut na moi âge mon bouquet. Tant yo ça ceci c'est là, mais ngana yeba yango. Na yeba ceci c'est là, to yebi yango na ko yembango, na ko yembango bande banditi. Mais est-ce que musique est bête à Bravo. Merci. Est-ce que musique est bête à Malino? Parce que Kalapé, je crois que Bato Bazalaki plus âgé que Bino, pendant la musique na Bino. Bino pendant la musique il y a Baluambo, Rochero, Docteur Nico, Kale Jeff. Est-ce que le je crois papé Banzembo ya ba jeune à lelo est-ce que au répertoire on peut goyer mon peu béton. Bangonion sauté. Bangonion sauté. Et puis ça date de très longtemps. Ceux qui n'ont pas eu les loyaux, ou encore il y a de cela 3 ans passés que Nayaka Oyo Kanzembo Moko ya Ferre, il y a collègue Nanga Ferre, Nzembo na Lubake. Bozwana bino porte-monnaie nanga porte-monnaie wana nzembo Salam service ça peut se porter Salam service na linga kyango petro na lela nzembo wana porte-monnaie asala banzembo mibale ya bien na oyo ozonga maboko pambara ozonga maboko wabimana yoko lai oui, voilà des chansons voilà vraiment à partir de l'année voilà na kaptaki des chansons mais nazaki na tête nanga nazaki atana nzembo moko te ya fali année wana leur faire bimisi banzembo li puta bimisa kala bien sûr que parce que na yebaka ngoka pona Luciana et après ezaki éphémère il est qui rapide faire après siko il se faire pe a eu un problème tout ça et après tout mon a fallu les sous avec ça la bande mon ya bien bande écolé na yebi pe yango na yebi ko yemba ngo ouais bande mon na yebi ko yemba penda ba petit bande le moka faire na fali ka c'est tout bango de kaka na Fabregas Fabregas les restes en tout cas ne ba petit nino zelo ba petit nino ba wera ba jibe ba ba JB Piana, coucou JB. Ce sont des gars sali quand même, bimisi, petit nabango, comme Wera, coucou. Marie-Paul, coucou. Vraiment, c'est Tchabel ici. En tout cas, voilà, je suis très content. Yakumunaka, Petio Balandanga Nasima Bango. Donc, Petio peut balandi Bango Nasima Bango, peut bailler, marqué, basé Belete Bazaka 3. Alors, question anglaise qui pour Tokoya Awa, dans le sens que bateau ba bêta, bino bêta en musique, je sais pas, bino bêta ndoulé, il y a succès, tout est à l'art, à habiter, on répond de biseau, mais tant aux hommes bon, c'est un la succès tout à l'art, mais bon, soit qu'il y a tant, il y a travail, c'est-à-dire ressentir maintenant que non, une dissertation, donc introduction, développement, la conclusion. Mais fond pe voilà na fond on sentir que muta ya ko banzembo na meza ki muta ko kanga banzembo wana ta banzembo ati lelo muta kanga ona mutu eza petit lelo voilà mais sikoyo ndo ozomona baleki na bino lelo omona mo ba sa musique penza pona nini est-ce que ba sa musique pena po ba sepelisa penza génération oyo to kotika la peine parce que surtout bi lelo mo jingile combien des années passées au lieu de rebêter mon jingle les pesos bêta mutabna mutavan boiseau raisonner ba le temps est-ce que ma musique a développé et qu'on va faire résonner ba tout sous ba temps passé l'avenir nous dira non l'avenir nous dira déjà mais ngaso na kokoloba na mona bango ba welisa ba concert le concert était à la jamais
Ce que tu as la biso to betana ba Madison Square na State. To betana Japon na ba stade biso to betana ba place biso betana Japon na ki sasa kutu na stade du 24 novembre. Nous sommes le premier orchestre, nous sommes le premier musicien, disons que c'est le premier groupe Viva la musique et betana stade. Na ne wana ka biso moko to betana stade. C'est Viva la musica. Année wana ya medium, année ya medium. To comment to beti na stade to lataka pembe ba tutu ba o bazaki ba monaki biso ba to premier stage na est-ce que lelo balobela kango te balobela stade na biso te balobela stade to beta na Marakana to balobela te le stade partout to beta na stade est-ce que mona ngo lisus o komona oui stade to beta net ba concert to beta na Japon soko beti boelelo Viva la musique au Japon omona mais est-ce que muto vanda yo kango ou bien batu yo ka nzembo yo nzembo na batraka mo nzembo na dra nzembo na zagna paso basu nzembo tu vois c'est comme aujourd'hui na yo ka fali et ko passer ba souvenir ya batu vie nzembo yo nzembo muto nsusu azwa moi sipona nzembo yo wana makamuna ye bonga wana tangwa nzembo wana silisaka classe na tangwa nzembo wana na fête basalela ki anniversaire na nzembo wana tu vois c'est les chansons qui demeurent c'est ce qu'on a sorti de nous quoi de nos tripes c'est ce qui reste. Mais quand tu comptes que nous ils gangasero mutasalela nga nzembo ke pa gangasero lingongia yebela ba petina sabina bolandaka te ba oyo bozomona parce que simbikisi akomina mbongo simbikisi akomina boyo ba résultat na bango c'est-à-dire dépasser 60 ans wana faut yiboye bakango okoleka 60 ans te même 50 koke baté cela dépend de l'âge parce que il faut qu'ende rosale la bango alors on a jeune âge vous avez tout vous avez des capacités ya commander musoko yibo commander moté mais quand même ozala mungongo bakomaka ngote mungongo na travail mungongo na yo luka muto akomaka manzembo bien kozalaka te ke ngai te chant eza rien oyebi ba rochero ba yemba banani batutu ba yemba komi komisaka na chanteur chant et oyebi combien de chanteurs ba misu ba yeba na kotute combien de chanteurs jamais ko ba danser na chant rien pour mutu so yemba bane mabe Tamulende, Degobene, Tamulende, Nzembo Sala Six, je bin Nzembo. Nzembo Sala Six, c'est quoi? Lende, oui, vous comprenez Nzembo. Vous comprenez? Longola, oui, bin Nzembo. Et Tikala, la moutoua. Est-ce qu'à Beta va concert Yawana? Atamo Kelenge. Vous comprenez? C'est ça que. Vraiment, nous avons insisté dans la place. Pourquoi, quand je dis que. Ce que la voix, le cas écriture, ce qui écriture les athées, mes petits frères, na katia kini ba te belé ba comment va zembo. Ba vieux belé ba va otala luita petit. Telengana ni kaka, menga na za le kaka ngaya. Ça la fière. On dirait que biso ça la succès. Mais ba succès au ça la boye ba ke il faut ko sangisango, ko kangisango na Nanzembo, na loyembo, sukoza na voix, kene luka, mutu akoma, baze bele na kini, ba ukomela yo. Na ebite, yoka banzembo fali sali, on dirait que ba komela giyepe. Mais ou bien, azongi azu position, moni que non, soka continue ko yemba kana ba daju, donc a ko kende nil par. Kwa kante po, yemba na ba, non. Tala siko. On comprend. C'est du pur, propre. Et ça l'a monté là-bas au iTunes. iTunes a oublié to bandango kala. iTunes est bimi le loté. Hein? Bino bon monyango lelo parce que bon tami lelo boye na mouvement lelo. Mais biso to zaka na kata mouvement c'était bima kutu quoi. Et bima avant coup de papa wemba kofa. Mais ça m'a bêté. Haïti n'est allé pas besoin que exagérer kaka bo mon Haïti n'est technologie moko o ba sali complément pour éviter non même pas quoi mais éviter ba demi-temps.
la iTunes eza mpona koéviter surtout bademi-temps okozala mongongo ya mabe iTunes obongisana yango te. C'est pour améliorer quoi. Oui, ça améliore un peu mais ça ajoute rien. Ezaka kaye azaka lero bandi ko yemba ma c'est fini oyemba sous demi-temps te. Et bien nango yango wana tolingela ngo parce que okoko bima parce que ko yembeza na ba heure okoko zala ta mususu bela eza na ba jour okoko bela mais ba obligé il faut yemba okoko sa nini bo ta mususu zelaki ke na yemba to yemba lobby yango ye voix cassée. Vous comprenez? Oh, voix, ils ont bien été, au royaume, bien pété, tant que ce tout ça, mouvement, voix, ils ont bien ça, demi-temps, iTunes, tous les demi-temps, là. Et c'est ça, quoi. Mais ils ont monté à concert. C'est maintenant, ça m'étonne. Mais bon, vraiment, on a un conseil parce que Baouti pas Bazana Tata na Bango, Bazana grand frère na Bango, Bamona Biso, quel conseil naRopé Sabango? Est-ce qu'à mon angana Simba qui est-ce qu'à mon Tata? Peut-être, ma place Bazo où t'es là. So Tata na Bango va conseiller, ok. Petit Simba qui se peut battre tam soba mité mama bea. On a les qui s'y a petit Simba qui si pour au salangenge pour un mouvement. Et belé, au lieu de mouvement Simba quoi. Où il y a bande Simba la bison zungo. On comprend. Bazali hein? Ah mais non, je me trompe pas, nous avons marché pe ba moteur parce que moi j'ai vécu dans ça. On a vivre nango quoi, on a la musique déjà de 10 15 ans na betandu là. Ti lelo na on a chance ça me sourit ti na yeko comme niveau international. Vous comprenez? Ça me sourit, c'est pas pour rien. Ça ko ta la kaka ba master to banana ba musique comme on ndenge batikala. Nga tala ndenge na kenna ngape. C'est-à-dire ça inné surdoué, c'est dit Nzambe, inné. C'est dit Nzambe mutatia, on a pas le pexanga musique, so pexanga père n'a pas de pexanga musique, bon, yom to yana bagwa pexanga musique pour na sauter en au moins. Tout continuera. Et ça toujours apparent de vie, il faut un moment de repos, un moment de récolte, un moment de la sémence. Et ça voilà. Au s'aimer au premier c'est la récolte. Ok, qu'on récolte et ça travaille pour s'aimer. Tu vois, il y a des périodes où tu as bien, bilo que l'équipe trop agolongo la kangoti lelo nanu à côté on a grillé tes tonnes et ça kakawana. C'est comme on a ceci c'est là de golo bake non. Aujourd'hui ceci c'est là c'est-à-dire que récolte na weselina noté. Récolte, je continue à récolter. Je continue à cueillir les fruits de ma semence. Vous comprenez? Mais les athées qui sont dans l'onagité ou bien le Kibanzela, c'est tout. Mais franchement, il faut vraiment surdouer. Vous allez c'est ça au Kenya. Même les petits collègues, ils ont quelque chose dans notre bango. Soit un danseur, binaka danser ko le kabaninga tout. Basalité, basali. Ayemara danser ko le ka na groupe na bango bazo vanda wana. Vous comprenez? Mususu ayemara danser mais ba finir à l'équité, à bimiter. Soit caractère na eza bienté pour ba jani ba yembaka a jani. Hein? Vous comprenez? Mutumsu ça est bien tambulate mais azana voix ko sakanate. Chance yango yo nazo saisir. Eza makama solo. Ko finisa makama solo. Soit patron au final. Ndenge ba finaya ya moko. Ouais. Nicolo. Te kala. C'est ba finaya penza. Mais ana boulone me ba. Ana boulone ba finaya. Mabima pekade. Abima na matata. Abima na ko kende bisika. Yemo luka il faut la peine faut lia ligne quoi. Ligne peine ataba kuti sayo. Uzu kende kaka.
mosusu akende pena ye pena na lar pena bapesi lar ona yemba bamosusu bapesa balar mpo balakise koyemba aye na bilamba sanduku apesi mpe motu lakisanga koyemba balakisi koyemba me azokoka kaka te me lokola aza na bagnelo mpo mutu tu azalaka biloko mibale na nzoto soit ya mosala soki oza musicien oza na eloko mobo mosusu okokosala ouais nzembo ya olobaki nanga kokebwa zako oyemba nayemba wi nayemba yango nayemba Eliane na Marai tina nini mama voilà ponazanga valeur nazali pas amoureux par rapport à eux nage na bango bazali se banao na la vie amour oh Eli ma chère vraiment sérieux makala yokoya nakozela yo na njilio na plane ya vio natambwisa yo kongo mobimba tilubefu yo Elie Lubefu voilà mere elu sharufa elu sharufa iko tindelanga foto nalakisa bango bamona yo malamwe tembe silaro tina nini mama baangananga mingyo po bazwanga valeur nazali pas amoureux par rapport à eux nage na bango bazali se banao na la vie amour oh Eli ma chère vraiment sérieux makolo yokoya nakozela yo na njilio na plaine ya vio natambwisa yo kongo mobimba tilubefu yo Elie bon donc na pesi vieille moko mutazo akiango parce que ponga na zama ba calpente na cassette na tia banzemo na cassette vieille yo kaka nzemo na misatu wana to salango nzemo nini vie Eliane bon nanga ezaki Eliane na te nanga ezalaki ta kombo ngo peso kima nanga mais début donc ezaka toujours olobaki début nango yango na kaka olobaki nanda koke braza kotala baboti yo kozonga na lela te Eliana nanga ya kozonga wana unison te ngate mutu na bandango babanda papa wemba bango na marai bango batu babandi de biso to ya okota na refrain na bakano Luciana na papa wemba Marai na Lijo Kwempa yangwana eza evre nanga ngamoko na komaka ngo pe bon papa wemba wemba zaku pona azui libonza azui Eliane azui lelo babengi ngai na sepelisa mondo eyembeli yango nkoko akabelanga libonza naloti butu mobimba elengu ya bamilo esekeli ya Hortense kanda nyonso mpe kosila ngai inkimambu kaduna ngai ya nsomi na libota bampangi ya Vincent bakoma kozela soki nakobala ye puiske ekomi nde eloko batia miso Marie-Jeanne Milote na libati Judith bazinga libati la vision libati Jonolo ah oui Dona Bolila Dona Bolila Zoki Junior Balongiski petit nanga Musungai Musungai omoni tala kado Musungai yangoyo Musungai wana petit pire petit à église na monnerie quoi na pesi abbé Joël Noël Mpati mbota trop après makamba to sali la anniversaire na Compiègne et ben maman nyos to kene na bango mbota trop abbé kombo kimi abbé wana za kinzunza ko lela kana yemba David bonjour monsieur l'abbé c'était bien na tuni question na parce que moi to beti lo kona muke
parce que les gens comprennent yo ça na écriture yo pena ko koma ils adonnent yo mais est-ce que aux rappels ba visitation à balé qui non les autres entre ma cap là on va appeler tant ça avec comme langai avec pesa moi les canisi rien nazwa ata mon côté le côté mabe nazwa ata mon côté quoi baza trop comme mona ba mona neti ba on va danser ko le kanga or que rien ngai ça va on vis-à-vis hein au monter pe ko o so to vandi bobo tie biso bo kangi biso quelque part moko ta ko manzembo mais ngala ko milata 20 chansons ya ko mata musu 2 chansons alors ça a difficulté au manzembo donc un petit peu poussa na kato na ola so je ya ko manzembo exacte oye ka qui zorbi et bruque toujours que des bêtises ka oh bozo so baneti ba animation eza lokola L'animation, nieka, ça signifie quelque chose. Mais au bino bozo, il y a un momoko satanique, il y a un momoko diabolique, il y a un momoko ndoki. Et le moment kate, bizorbi, il y a un dictionnaire lingala. Ou bien, je comprends pas. Hein? Mais est-il que biloko Boussendi, ils ont emballé peuple congolais facile, fastoche. Et voilà, c'est ça, nous bangote, mais le peuple va recevoir biloko. Franchement, vous recevoir comment, pourquoi? Parce que vous avez analyse ou bien distinction ou bien discerner. Merci Papigen. Ah, yo master nanga. Ah Papigen, digato le la vie. Ah. Va danser. Discernement Télési quoi. Télési, monastère. Kaka parlementaire Bokungu. Non, laisse tomber. Donc, il y a un petit, il y a rien. Oui, mais quand tu as que ce que vieux. Vieux. Moi, je me dis que moi, je suis pas comme ça. Peut-être que Babanga peut crainte, il y a des Congolais, il y a des capisso. Au salaire, on a petit, au monde, on a des sous petit. Au salaire, on a collègue, nous, nous, collègue. Ça, c'est pas beau. C'est pas beau même. C'est pas bon, mais c'est pas beau. Attends que c'est moche. Vous comprenez? Il y a un petit collègue qui m'a dit le bel mwanza. Ah, tu sais, la vie, on a lobby au monde, on panza garde. Vous comprenez? Mais tel que ça, on peut m'appêter. Ben, bino peut m'appêter pour panza. On panza pas d'un. Neti Félix Oisé quoi. Coucou. Félix Oisé quoi. Jolili Batombo. Félix Oisé quoi. Vous comprenez? Neti Félix Oisé quoi. Comme il a papa Wemba. Est-ce qu'à allo babi allo bate? Na préféré kanangai. Pema kolota nyonso. Poyangui yebiko nyula motona bumwa ya bomboy. Soki pema esili moto sili ndeko vivre. Wana ekumi au secours. Ancien prophète. Les Kambangona ne katamate. Ponanga kombona ngai. Mobange akongola ata ko na maloba. Kasi ya kozonga ka jamais. Mwana mutuye. Mama yeye. Misuma ngakamuwe. Makoma mupelu. Wapi ayemba kasi ayete totala ayemba solo. Kaya baninga. Nevika balola yo ngwana ndeshi. Ba pesa yego pesa. O mi place na mutalinga yo mango na Joli Mubiala. Ah bon? Oh. Le grand chanteur. Joli Mubiala sa ko yemba place wana. On a ko welisa kaka. Ya ko welisa ya avant na studio ayembi ango. Aleleli papa ayembi ango. Mais eza Joli Mutayemba ko place wana. Oh bon Joli yo ga ete na banzembo bravo Kati. Hein? Ouais. Moi qui t'en crois tout une somme, moi qui t'en désirais, na mitema, ba regretter, ah. Donc je l'ai la mystique la deuxième voix. Je l'ai la deuxième voix. Donc numéro 1 à Bango. Numéro 1 à Bango. Na kini lelo mutu alegi joli na deuxième azati na comprendre nani yango pepe kala kufa grand frère na kufa je sais pas. Nana ko ko na voix ya joli. Et ceux qui va petit voir le bac, c'est un grand chanteur qui va l'équipe joli. Petit à l'obac qui a l'équipe, est-ce qu'à l'équipe joli n'a rien. Non, dans ce que là, ils sont trop. Ah, Zalaki était à Zalaka. Joli Mubiala. Joli Mubiala. Ngasona commis, Isbibel. De tout cœur, Isbibel, voilà mère momie. Vous comprenez?
Ce qui a commis joli à Yembi, na Ibisio, ce qui est raté. Ce qui est raté. Au moins, tu vas comment au Kabela biso. Eh, ce va faire mama division ba comme ko c'est la même. Ah oui, joli alors ba kiboy. Bo yinani marque parce que ba yebi que ba bosser so ba kutani diwana so ba kutani. D'ailleurs diwana banda qui quitte. Les Anges Noirs. Le mec il a commencé à faire la musique à quel âge? Joli. Biso vous doutez. Mais oui, biso je crois 2 ans après. Oui, Joli bête qui jusqu'à ce que. Hein? Voilà. Mais c'est pas parce que mon amour. Mais c'est pas parce que mon amour. Avant, il n'y a pas rien. Parce que Boyebi Moutouna a dansé, Boké de calé. Bokalé, t'es beaucoup mona. Botika calé ou Joli, beaucoup mona. On a comparé Joli à la musicienne, on a qui ça, la chant. Dans la deuxième fois, na viva Mokonzi Bango elle a dit c'est joli. Mokonzi Bango joli. Joli. Après joli azati. Après joli azanaye. Mais natangi kombonete. Na boinanga. Joli. Voilà, lui c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Est-ce qu'il y a Moninga na? Est-ce que pinch. Voilà, alors Lidjo Kwempa pour ça la biso. Mais bon, la soirée Moro Salem Service ça organisé les années mais quand on peut bêter selon. Oui bon, soirée ça bien. Et ça le 17 nenga le bagi logo tindelinga kutuba manini ngote mais à ce que je sais que le 17 février fête eza ninyo eza la benga ngonini. En fait, il y a février, ça a fait à Bassite. Fait à Mbali, mars, en février, ça a fait à Massina Mobali, il y a. Voilà. Saint-Valentin. Saint-Valentin, voilà, en tout cas, revenir au repêché mémoire. Bon, Saint-Valentin est le 17 février 2024. Donc, Salem Service Événement. Salem Service Événement, adresse, vous comprenez? Botala ma fiche, hein, le 30 décembre, et pardon. Le 30 février. Le 17 février. Oui. Donc il faut vraiment vous engager. Hein? Vous engager, vous allez vraiment l'eau grandiose. Ils ont l'eau oyo que vous n'avez jamais vécu ça. Bonjour, on a une affiche, Batier et Longi, il y a Stino. Vous comprenez? Navi va peut-être aux Akindengo, on va tirer Longi à Papa Wemba. Mais, biso tout aux anasé, biso tout royan à Sima. Donc, affiche on a battu Longi, il y a Stino. Vous comprenez? Au commun, que non. Concert, date pour date les autres qui mangent. C'est là, de la ah voilà, c'est ça. Affiche Yango Yobayaya. Voilà, le 17. Vous comprenez? Nega na oye Sabino que Papa Wemba. C'est bon, donc ouais, c'est bon. Donc, ah, déjà, ouais. Voilà. Donc, aux hommes là. Donc, awa, bâtier, affiche, bâtier, tête d'affiche, Stino. De la Cora, de la Kurunta, de la Kwakasa. Bâtier, yango. Biso tout ça en cima. Biso tout viva la musique est en cima. Ce qu'on monica que l'on viva. L'on viva tout ça en cima. Et l'on a Stino, vive en cima. Et l'on a pas, vive en cima. Et l'on a Gloria de Monticule, vive en cima. Et l'on a Luciana, vive en cima. Et papa Janana, Janana, viva. Viva ya poto. Parce que balon batumsu balongwa bakenda biso ngana otanga bato bazana viva ya siko. Joli peu moni joli mobiala akende na yake alanda orchestre viena ye. Victoria Eleisana, coucou Eleisana, Naleli, Denis Djamba, Petit Nanga, Bambote ya trop, Lutula, mariage na yo sakifo, oui bigak, talagak. Donc Victoria eza sans propre. Mais bon respectera Joli petit frère. Joli, faut le respecter quoi. Parce que ça le bandit mon épée, ça a été grand frère. Mais il faut voir que Joli, dans ça là tout qui
que kingi lelo na ko lobaka sur beaucoup mo fâché kingi ndenge to koma biso na kingi eza joli mobiala na répéta ba to na yo ka sonité fa joli au même on pour malgré ça na ba nyongo nga ya ba studio na futanga ta zo nzembo nga futanga te vous comprenez mais je le respecte en tant que tel, en tant qu'artiste, en tant que inné surdoué. Bah on nous a dit bah Luciana de Mingongo. C'est juste qu'il y a bois qui n'ya, n'est il dit quoi parce qu'il y a moi, bah joli c'est comme ça. Mais le gars là bah que Luciana dit je quoi pas moi nanani, non joli. Bah ça ni. Boma. Bah bah brèche, bah tabakal que bah nini, bah kalamba. Vous comprenez? Il y a un tambola boy et tamboli boyete. Vous comprenez? Parce que bazo banga batala. Mutune tinga penda donki okolo bananga ke ngai na sila nga. Na ndenge na bina kana ndenge na yemba kana ndenge na zalelo. C'est tout ça jaloux. Ne titi pour wana wana. Oh wana na journaliste wana kala. Non, pardon. C'est-à-dire est-ce que ngai penda ngai ndenge na zabu penda est-ce que yebinga? Na baboye kato vandi ayibinga ngale na est-ce que na yebiye leur vivre pende ya yebi mais comment ko lo ba vivre ici là est-ce que yem ta si ça vivre ou bien yem ta qui producteur à vivre à produire ka sou vivre te yango vivre ici là mais ba di londole fo boye psa bango nga mastana ete nga muninga ne tata muketoza ba ninga na ete na vivre ata moko te ko za muninga na ye obiki mongo na yo wana na ki ngala na yo za nango wana zala ba respect na bato. Faut respecter ceux qui ont vécu, ceux qui ont fait. Yo osano rien. Na vie na yo tout temps elo ni osala. Ba ninga bango ba continuer. Chemin yo komi wapi. Na gigolo bien ani. Fais attention na makambo zo lobaka. Comme kaka viva te. Meka makambo na yo nyonso meka ba orchestre na linga mais soko meki kaka ko meka ko loba makama vive sila na ngai ko yeba ki ennemi bandi. Na ko yebisa yo fara ezate ke o soki ndeni na obanga yo te eza makambo te pona événement o ya Salem événement zo respecter ba tout c'est pour cela on va là tu vas pas nous insulter nous c'est comme si tu es allé à l'école mieux que moi na ko tapé na Sorbonne na fait gaffe moi des enfants ba si Sorbonne na bana pe ba mbinga ba usaba journée ba mais blague pas avec nous comment on a biso beta na vivre o biso que vive ici là ekufa yo muto le sabato tout ya vivre ndengo zo boma omoni ba brecha ngona loba ba kala ngomba tiaka biso yango wana vive kufa lokola musoso wana kuna o mbendre wana za susu na kini wana ngota baba moko na kini aloba ke vive ici là akene kune pas gouverneur akene kune pas ya Fati aloba ke viva ici la ville vive kufa donc biso tozalia c'est-à-dire c'est quoi bon linga biso te to travailler bon na simoya ko tuna chose que tuna Salem événement de boyana na Salem événement boko monastère ndengasi ngabelo na taba o ba sakata omoni yo benga ba petit na yo komisa yo ba petit na yo ba makolo mayanzi benga bango baya ko bina na ngai baya ko bina atanzembo baya banzembo bato yo komisa bana banzembo ata mokelenge telisi mais comment est-ce que banga bisote yo ya na poto pona biso ole bambongo papa wemba ole bambongo na biso to kabela yo babilamba siko o balukela biso tika salama sala événement na yo ya vive la musique existera quelque chose jusqu'au dernier jusque soko yo ki le fulakanda kufi chef d'orchestre ya vive la musique kufi le fulakanda bendo so pompomi yake le prince de Molokai Pacheco so le bato na doso ba kufi lobi ke vive kufi Guana nazo tirer attention si tu continues encore on rendre compte na bateau yo oyebité arrête de dire vive ici là vive kufa parce que tous allez à marai dans la qui nous a été mais pourquoi vous toujours la bêtise bon grandissez revenez sur terre pour la poto et c'est na kini yoko lo bananga nga matano nga tana ko malikuku voilà les gens comme aussi na biso pesa bato bambote tout si ça na biso bah oui bambote trop ngala linga pesa na porokondo bambote porokondo leko bodri badra na ko pesa sumbote ya makasi na Salem événement parce que yem ta sali que non ala musa ko la musa te viva biso to zela to apongi nguma etolala ki pongi ya banguma
Oh, tolamuki sima ya botondi nzambe. Boko banga, banga, banga. Suka ya mindule, tobombeli bino awao. Aima. Omoni nzembo wana, nalboyoka nguti. Tolali pongi ya nguma. Onunguma lala pongi, yandene. Oui, bien. Tuna Milote Hortense, ma belle. Ngoyi. Tuna Ngoyi Hortense. Tuna Libati Judith. Tuna. Hein? Tuna petit nanga Dadi. Dadi no moneri na biso wana. Tuna bango ba webisa yo. Kolala. Tuna petite. Tuna lipongi ya nguma. Mujala la pongi nguma seke ale atondi. Nguma lala kande ale atondi. Siko la alwala atongli lisu moko. Boyo la ka kunyata yi. Bomuni ndenge to tomboki. Oya yi kunyata biso na. Tala, ba félicitations à trop yango longo pesa. Donc le 17 samedi le 17 février 2024 à 20h de 20h jusqu'à l'aube. Événement wana Salem événement. Eza soirée bandeko. Eza soirée boy so maka déjà billet na bino place n'importe soit n'importe ba côté que le côté. N'importe ba côté que le côté. Au sombi billet no le kimba moko ke ozo masanga au meli ode on vandi pepele. Vous comprenez? C'est vraiment bien fait quoi pour na eza fait il y a amour, il y a bolingo. Donc somba déjà billet parce que belé bazo wel ça ba que no sala ba benga ngonini. Ba voyage de noces balinga sala ba sala kundu lisusu te ba sala ngo ba noces na bango ba yo passa ngo wana. Alors yeba que tozana as de la kurunta tozana Lidjo Coin par le grand samouraï de la nouvelle génération, tozana Gloria de Montikil, tozana Luciana de Mingongo, tozana Juna Janana ya akati akangisi makam Janana Juna Janana papa na Gims tozana yo ba chanteur bango sona kotanga susu Alexis Anzulino guitariste Alexis Anzulino boss matuta Daddy Come dada tolela bobo ça petit makambo kae madoga kaute madova tala non ba guitariste ba wana ba guitariste moko ya nkumation oya viva pena ya la musique o basala ki no ba guitariste babeta ba ntembo ba ngenge na basala ba ngenge ba guitariste no tangeli yo wana ba ko sala drummer na biso Juju c'est titre en tout cas à la convalescence vraiment merci beaucoup titre d'autres gens Maracas et Edu Mangenza tous sous na mbonda Porokondo Porokondo Esabe Oleko ya zongili makamuna ya mais azana groupe na yepe azana groupe na yekomo nango village Mongania. Oui, ça kuna na rue Constantin, 1 rue Constantin. D'ailleurs, tu invites qui peut Salem na samedi le 30. Salem service na yope Papiguen nous a invité, na Teddy Mola nous a invité na soirée wana ya le 30. Soirée le 30 c'est soirée tu organiser entre biso tolia entre biso tu tiens bon on a biso 30 €. Oye na famille oye tokolia na ba master na biso ensemble to beta mwandule ya biso moko ezate ke o ya ndengeni mais quand même le corps est invité qui peut ba payanet ba m'aider ya m'aider mfumu to invité qui est Loziziam Paka boye biet Loziziam Paka koki wata moko yo kama kabuguna donc le 30 to invité bino le 30 décembre. C'est des concerts, et soirée, concert entre amis. Donc, il y a un autre lingay qui est les 30 yo, mais l'après, le 17 février. Pour exemple, l'événement est mis balé. Oh, il y a les 30 wana. Yo to beta na 1 rue Constantin, na Vitry-sur-Seine, Lidjo Coin. Petit Makambo, Muterimo Gratania, Daddy Come, Oleko Porokondo, Baudry Badra, Petit Nanga Jonathan, Ziba na drum, Jonathan, Edu Mangenza, Nabosaninan, Alexis Molema, Nono Yoka,
Voilà, donc Zeis Mayana, Roger Ngande Moube, hein? Vraiment, ils avaient bien Arico. Voilà, déjà qu'on parle aussi ici, oui, ici. Oui, vraiment, c'est moi trop beau en gâté. L'événement, nous sommes mis balais parce qu'il y a Zala, l'événement. Surtout, il y a les 17, il y a Zala. Mais il y a les 30, et ça, Kaboya, Tolia, tout c'est l'ensemble. Voilà. Monico, sur le PC, tu me beau Sani Salem. Mon Salem à Salem. Salem à le Pessinga Boté. Oh, Salem battu pili na Poussani. Mais bon, t'as trop pendant y on peut ça pendant pas Salem, mingi na mère, pendant mère au quand comme sa mère, mais Salem maza mawatro. Donc ba mère ka bato sali sabiso Hortense Milongoi Milot na leli bali passa. Yango mbote na pesi mbote kuna na yasuka ya Jean-Paul Matadi en direct de Belgique. Yaka na fête le 30 Yaka d'ailleurs Yaka la mingi tena makambo lobi wana ya kosala ceci c'est la remix et tout ça la semaine prochaine. Voilà vraiment merci à trop Papi Gen, merci à trop Papi Gen, merci à trop Nzamba Sungayo, Nzambe azala kakaka na yo pona mona naka. Jean-Marie Malomba Nzambe sinaibisi yo eza esengo ya trop na pesi ba sango nyonso moneri na biso papa pa Philippe bambote ya trop pa Philippe na ba mama tout ba yemba ba choriste choral bambote ya trop ba kombo ki merci à trop vraiment je vous aime beaucoup moneri je vous aime beaucoup merci na bilo mandeko na biso je crois que tu lamba ki kutu na biso licho kwa pande to lobi wana le 17 février un espace dans les secs et une soirée organisée par Salem Service. Motomoro bien pour y aller à Nabatou sur la Kitoko donc invité bazamo et belé to zalana ba jana malomba mo konzi ya Selembao et batutu ba rozazara en tout cas merci à vous et merci Soromonga émission go sonoza ami na bisoté sonoza abonné na bisoté abonne-toi c'est gratuit et partagez Willy Jokwepa et à très bientôt nous allons annoncer bino déjà beaucoup de gens ceci c'est là les gens pour refaire vivre Bisso allez merci beaucoup en tout cas un beau trop bah bonne fête Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga Jean-Jacques Pagna mobali ya pembe Roger Madiata de Genève Alvaro Kamena Sako Matuvanga na Paris Jenga Molinga Johanna Angolana Mama Suisse ngai Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga le grand maestro Tabonta grand frère ya Zigigi moninga ya Zinago pe ya Sonam eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te botuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekomaki sasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Junior qui sensi la force tranquille Antocha Korobela Samy Cointreau na Belgique Didier Sanda Anemas grand prêtre mère Anne-Marie Bichiloa loi de l'homme Fanny Kembo Helvétique eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te otuna na yoka Maria Kitoko mon mari est capable
ndenge nazwaka nzela ya poto ekomaki sasa na matete mbula nyonso nga nakendaka Mama Chocolat mobali nanga akoka momari ekapable nyonso nazwaka Mishingita Kongolo, grand prêtre mère, prêtre des prêtres, Basel Yolito de Belgacom, Royal Plaza Julien Koulamambo, Switzerland Makambo Finga, en direct de Bruxelles Tozali Kokoba Sekokoba eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te botuna nayoka momari ekapable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekomaki sasa na matete mbula nyonso nga nakendaka momali nanga akoka momari ekapable. Grand merci à tous ceux qui nous ont assistés de loin ou de près. Vraiment, surtout au caméraman Jérôme Tatama Passa. Et à tous les mélomanes qui nous écoutent. Merci, 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 un grand merci. Sans oublier Mukubwa Pacheli de nakoma solo kolela kayo jano lokola mwana kolela libele ya mama bapesi azali kotonga te mbuba ekosenga se bata miliki sereal oke atonga te atika kolela ayoka bien atika kotungisa na butue DJ Daddy Forme Bigantsumbu le prophète JM Service Isco Brada Mberto Boibanda Awa Ato Ebi Kolamba Bamegara Kaka Mungwa Cyril Lempa Asoloa Zefire Moulempo le kamikaze japonais Nani etobola mosapili kolonga inamona ye Aswa kuna bolingo te Ngai ndima ye labenga ye mo Kristo ye mobuya yawe amen alleluya kembona nzambe Fanel Batio Peuple juif a gagné bango Janon Kuba Masolo Evanda Nadia Mwenze Azuya Ebunga Le code a été déverrouillé Vasco de Gama Loboni Rio Anika Mwana Mama Filo Awa Maïse Bonga Mivino Foti Bampeleti Anita Mousswamba, Sandrine Tiama, la panthère noire Perside, Hortense Mbelou, Mamana Clémence, Charles Kabouya, Olivier Kayembengoy,